wafako mulopwe wafako mulunda Kaba wana sengayo iya ulongene biukeno iya tatayo sengayo mafwindi bakuyuke wileza wa moto sengayo yo senga mukwashi senga yo senga mukwashi senga yo senga mukwashi senga yo Salema wana. Alors, tozo banda ko beta maboko na biso. Tozo détruire balin Seigneur se salema na libala na yo. Balin Seigneur so eko salema tango ko bala parce que be batu mususu dia ba loba ke jour kaka ko bala nde malere ko banda ko lata yi. Alors, tozo beta maboko na biso. O nyo se salema ata oyebito oyebite. Ozo kata yango, ozo beta maboko makasi banda ko détruire yango. Na kombo la Yesu Masia. Beta maboko na yo bebisa. Abandiko détruire. Le bama yamabe. Salema yamabe. Yesu condamné. Abandiko limité. Na kombo la Yesu. Abandiko détruire yango. Nayoka maboko na yote. Nalobi nazoyoka maboko na yote. Nazoyoka maboko na yote mama. Papa nazoyoka maboko na yote. Bebisa. Yes. Alléluia. Voilà. Bien aimé, la ligue matali susu. Au nom de Jésus. La ligue matali susu bien aimé. Alléluia. Yes. Voilà. Yoka, Zamba pambola yo. Zamba pambola yo. Na moni ba te ba comprendre. Tozo beta ka maboko na tozo siko kata ba limite. Ba limite ya libala na mariage. Ba katela na kanti mama moko témoigner banda ba bala na $100 batika osimba ngote. Peut-être pe na libala no ba yosko ba M so ba mbongo te me ba eloko moko bo. O eza na valeur. Alors limite nyoso ba tela na libala banda o bala o mona yango te. Bien mais ozo beta maboko no makasi. Banda ko détruire ba limite nyos. O eso freiner le lo o avancer te na yo na mobali na yo.
o nyonso baloba basinga nyonso ezalo bakanga na makolo na maboko kaka ndenge ozobeta maboko na yo banda kokata ba limite nyonso o bakatela yo lelo ezala ya kokata na o nom de Jésus Christ beta maboko na détruit. Yes. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Ekatana lelo. Ekatana lelo. Katengo. Yesu. Au nom de Jésus. Nakomona Yesu Masia. Yesu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yesu. Alléluia. Au nom de Jésus. Voilà. Puissant de Jésus. Voilà. Zambe apambola yo. Olongo sigo na phase ya kobeta maboko. Zwa maboko na chango na libumu na. Yesu. Makambe bandi. Voilà. Ah, sigo kobeta maboko te binemi. Zwa maboko chana libumu. Makambe bandi. Yesu. Mama libumu nzamba pesa eza emi mabana. Ta musu pe déjà emi mape bana. Mais tala bien banda obota. Est-ce que bana ngo lelo babonga? Donc quand ngo simi libumu déclarer sozo déclarer ata déjà obota bana. Bana bakola na nzela prière pour lelo ebongisa bana na. Mutu moko ondima te. Amen. Na prière ozo salelo ezobongisa makambo ya bana na yo. Amen. Soki pende oza nano boti te na bi bana ko bota. Baza bana moko beni kana na prière ozo sala na poko lelo. Amen. Na bi soki nano boti te bana oyo ko bota. Kaka ndengo 6000 bumu. Na prière olingo sala bazala bana moko beni. Amen. Alors simba libumu no beneme. Nangi siko malobe ko bima ngana opesa ote. Parce que so na pesa ndoko ba ke o frère Benjamin mutapesa ngate euta na munoko na yo. Aujourd'hui sanzambe nzambe libumu opesa nga pour que na me mabana. Bana babi mabana pe ba simple parce que baza héritage oyo pesa. Alors tala bien bana na bota tala ndenge bazali la kisanzam yo pe na muto boti te oso déclarer maloba yo so sanzam ndenge na 6000 bum na lingi oyo so tana kata motema no. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Nabi, est-ce que vous êtes prêts? Yes. Nabi, est-ce que vous êtes prêts? Yes. Alors ton banis ko sa prière déclaration car ndenge 6000 bum na yo banda ko déclarer na kombo na Yesu Masia bondela bien aimé bondela Nakombona Yesu Masia. Bafuya bantai na ngani sala pamba. Yesu nyonso bakobota mela. Bazala race nako déjà élu. Une race bénie. Une race de vainqueurs. Une race de héros. Une race de vainqueurs. Rosanna, c'est bien aimé. Loba. Voilà. Ba député babima na libumu wana. Ba président babima na libumu na yo. Yesu. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Voilà. Zamba pambola yo. Bien aimé yoka. Tosaka na même sujet simba libomuna. Alléluia. Nangis qu'on appelle son maloba koloba. Ozo bonde la suko e pa na nzambe. Ozo ba nzambe ndenge na simbi libomuna. Nangi na libumo ba ministre babimo. Oh. Ozo bi nzambe ndenge na simbi libomuna nga. Na libumo ba député babima. Parce que ba député total na assemblée, ba sape na ba mama. Si ozo bi nzambe na libumo yo, ba homme d'affaires babima. Ba prophète babima. Ba médecin babima na libumo yo. Nangi osa la prière bien aimé zala na kondima makasi parce que oyo zolo balelo eza ko engager ciel. Et ceux qui ciel les a engagés au comment on a une réponse favorable. Alors ozo bonde le panza bi nyonso to ko bima na libumu nanga. Azala mwasi, azala mobile. To déjà au bota nangi ka ko déclarer lokola ba utana libumu na yo. Ceux qui viennent à bango so bonga tel lelo na bi zo bonga. Yes, alléluia. Quand il na bango ba ministre bazali. Quand na bango ba député bazali. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors nangi o bana siko ko sala ba prière déclaration bimisa ya malamu ozo bisansambe na kombo la Yesu Masia banda ko bonela bonela bonela. Bondela, bondela, bondela. Ah, Yesu. Ah, Yesu. Ah, Yesu. Alléluia. Le serviteur puissant de Dieu, le serviteur puissant de Dieu, le médecin de la nation, tombola mongongo na yo, na lobi tombola mongongo na yo. Eh Yesu, eh Yesu, eh Yesu, eh Yesu. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Oh Jésus, le roi des rois. Que le roi sorte de mes entrailles. Seigneur Jésus. Que le président sorte de mes entrailles. Les hommes de Dieu puissants. Les servantes puissantes de Dieu. Ils sortent de mes entrailles. Au nom de Jésus. Oh, les hommes et les femmes crédibles. Yesu. Marie a son valet Pascal mema Yesu. Marie lelo a la valet Pascal na libumuna mema Yesu. Oso sa la prière à déclarer voilà. Alléluia. 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 Yesu, Yesu, Yesu. Et la tabavina va bien maintenant. Voilà. Bien le meyoka. Kaka la même si je suis ko o simba limonte mena nangi obanda siko ko beta libomona. Parce que ça va musuba moni ke yé akobota bana ba obonga. Tika to mabota na. To peut-être déjà bimi obota ka bana obota mona moko mi balé mais mabota katana. Bien mais ozo beta libomona. Ozo déclarer nyo surtout ya mabe ezana libomona ngati. Ezala maladie. Nengi kana zo beta bo ezo bima na kombo na Yesu. Sala yango na kondima okomona batu musundi azaba azane jeune mais ba compliquer mabota na yeke ata bali abota te ba plagnos c'est seulement nabi lelo ezobeba au nom de Jésus. Alors ozobeta libumuna yo ozoba nyoso tu ya mabe maladi evanda o nyoso baloba meme na libumo na so de tu yango na kombo na Yesu Masia bana ko déclarer Alléluia. Yes, 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 yes. Yes à la maladie. Seigneur Jésus va jeter. Alléluia.
maloba nyonso ya mabe oyo bapronosa likolo ya batrai na ngai oyo bakomplike yango batoki yango Maladie ezotika libumu na yo. Soki maladie ezala libumu ezotika yo. Ezobima. Alléluia. opération chirurgicale ekosalema te na libumu na ngai mbele ekoleka te na libumu na ngai maladi nyonso oyo ekoexige opération chirurgicale ezala nyonso Jésus. Au nom de Jésus. Kangambiso na yo. Ferme tes yeux. Simbili bumu na yo. Touche ton ventre. Zala concentré. Sois concentré. Zamba linga sala quelque chose de bon na yo. Dieu veut opérer quelque chose en ta faveur. Il y a quelque chose de bon dans ton ventre. Ezana eloko moya malamu ebatami na libumu na yo. Peut-être oyebaki te. Peut-être tu ne savais pas. Dans msupo oyebaki. Parfois tu savais aussi. Il y a quelque chose de bon dans ton ventre. Ezana eloko malamu na libumu na yo. Et Dieu veut se manifester maintenant. Nzambe alinga sala sikoyo Pona bimisa yango. pour le faire Kaka sortir. ndeko simbili bumu wana. Comme tu as touché ton Nazopesa ventre. ordre sikoyo. J'ordonne maintenant Nyonso ya malade. la Nyonso ya maladie, complication. des complications. Nyonso ya mauvais sort. Oh yes, Ebanda kozala déloger sikoyo. que ça soit nul et sans effet. Et à la déloger sikoyo. Que ça sorte de ton Nyonso ventre. batia. Oh, Ya malheur. Nyonso batia. tout ce qu'on a mis, Ya mabe. mauvais. que ça sort au nom de Jésus. Mbona Yesu. Au nom puissant de Jésus. Moto ya Nzambe epela sikoyo. Que le feu de Dieu s'allume Ebanda maintenant. kozikisa nyonso. Que ça consume tout. Ebanda kozikisa nyonso. Que ça consume tout. Esikisa nyonso. Que ça consume tout. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Kaka ndenge osimbeli bomo. Comme tu as touché ton ventre, Ozo déclarer na sima na ngai. tu déclares derrière moi. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na libumu na nga. Na libumu na nga. Eza makambo ya bien. Eza makambo ya bien. O Nzambe atia. Oyo Nzambe atia Avana botama. avant na botama. Nga na botami. Nga na botami Nakuti yango. na kuti yango. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Makambo ya bien. Makambo ya bien. Esalama na libumu na nga. Esalama na libumu na nga. Bana na nga. Bana na nga. Bapambolama. Bapambolama. Bakoko na nga. Bakoko na nga. Bapambolama. Bapambolama. O nyonso aza yanga. Oyo nyonso aza yanga. Ezala na molimo. Ezala na molimo. Ezala na nzoto. Ezala na nzoto. Bazala beni. Bazala béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kaka ndengo simbi. Comme tu as touché. Loboko na Nzambe pe simbi yo. Que la main de l'Éternel aussi l'a touché. Loboko na Nzambe simbi yo. La main de l'Éternel t'a touché. Loboko na Nzambe simbi yo. La main de Dieu t'a touché. Pema lobobimisi. Tout ce que tu as déclaré, c'est matérialisé. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Loba 3 fois amen. Dis 3 fois Amen. 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 Acclamez très fort pour Jésus. Betela Yesu maboko na milolo. Et mettez-vous. Ofandi. Nani mokonzi. Yesu. Nani mobiki. Su. Nani Nzambe. Yesu. Avant de faire offrande de l'église. Avant d'offrir. Na omone. Yaka. Avant d'offrir. Na omone. Yaka. Na 2000 francs na yo. Soko za na mbongo otie plus que 2000 francs. Viens avec 2000 francs. C'est les prières na yo oyo sali ya kosimba libum. Afin que Nzambe agir ndengo sali ndengo po sala na kombo na Yesu. Amen. Pe ozolo bakaka bongo. Obika ndenge na lobi ndenge ko sala na kombo na Yesu. Otie wana ozongi. Nzambe accomplit ba grandes choses.
second souffle essoufflé na mai pe mafuta nyonso nga na fuli mupepe pe opérer miracle na munitsa ko salela yango au nom de Jésus de lobi amen. Mekango sikoyo soki mai mela soki muninga zangi opesi asaleli azongiseli Zambe nanguya a se manifesté. Na libumunayo, il y a des ministres, des députés, des présidents, des premières dames, des chefs de l'État, des colonels, des généraux. Na libumunayo, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Tu bien. Kaka ndenge pe ozaona makambo pe ya bien et continue na zoto na kombo reste. Amen. Wala ubi amen na makasi nzamba visiter. Amen. Zambe ya miracle. Oyo amemio awa. Oyo apesio makasi. Pona oyo kuluke longi na ye. A visiter yo. Au nom de Jésus. Pe apambola onyo sabima na libumuna. Pe oyo kubima na libumuna yo. Pe yomoko ozala béni au nom de Jésus-Christ na déclaré amen. Zamba pambola béni. Wafako mulopwe, wafako mulunda, Kabaki wana, sengayo. Iya ulonge nebi ukeno, iya tatayo, sengayo. Bafwindi bakuyuke, wile zawa moto senga.